Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Awa tuza na makala précisément na Kibambi 2 côté à église ya Tata Onda. Tomoni ndeko mobali asili kolala boto ebite ameli masanga to nini population na komina makala nini okosenga epai na bango. Wana lifuta na ye adjute. Lifuta nyonso ya bato mabe ezali wa. Lifuta na ende yango wana ji. Siko nini okosenga na population na ya commune oyo zokamba. Oh ya yebi kaza mutu amabe ala na exemple na ye. Soko landi ye yope ko keneka ndenge wana. Mais mutu na mutu et à partir na ye nde adwa décision na ye yotika mabe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Toye awa na commune ya Makala tukoyebisa biso nini tozo nini bobengeli biso awa tomoni ndeko mobali asili moko kolala na kati ya mai ameli masanga to eloko ni esali ke ndeko mobali alala bwe na kati ya mai. Bon, en fait, par rapport à ma qualité, nous sommes régis par l'obligation de réserve. Je n'ai pas un point de vue à émettre par rapport à la situation qui vient de se produire dans les quartiers, mais en tant qu'officier du ministère public, magistrat du ressort, nous avons été informés par la clameur publique qu'il y a un garçon qui a trouvé la mort dans des conditions un peu, dans des conditions inexplicables. C'est comme ça que nous sommes descendus pour procéder au constat et éventuellement autoriser que le corps soit levé, donc acheminé à la mort d'hôpital général de référence ex-Mamaïemo. Et nous en avons aussi informé notre chef hiérarchique. Il nous a demandé, il nous a prescrit les devoirs que nous allons pouvoir faire. Voilà les motifs pour lesquels nous sommes venus ici. Merci beaucoup. Merci. Toyeba awa tozana commune to wana quartier tomoni ndeko mobali asili kolala bo ameli masanga to eloko ni esali ke ndeko mobali alala bo na kati ya mai. Tozana commune ya Makala na quartier Mabulu na balabala Kibambi 2. Nde place tozali. Ndeko na mobali alali ameli masanga te mais bayi bakana rond-point ngam. Bauta ikoyi ba ipare selon source informelle tozu bauto yiba soda moko boazaki en tenue civile bazalaki na faire une dizaine de gens. Alors ba yibi mbongo na e nde soda na pas zalaki na pistolet nda bando landa bango na sima abeti moko ezuyende wana kwei mususu pare tulpeke azibal mais akei hôpital ba famille na e bazuye pareti la ke hôpital nde source o tozana ngo informel parce que toza d'abord na certitude te selon kande ba population ndenge bazolo. Toyeka mingi na Makala awa tomona kamia oka babomi mutu so bakangi kuluna attaque ba agent de l'ordre nini bozoko renfort nini bozoko senga pona population ya commune na Makala. Eloko liboso soki bakangi kuluna to kanga ba kuluna to lakisa bango mingi na télévision. Population ya Makala baza mingi na kobanga. Olie ba ko charger ka bateau to kanga ka po ba kende na place sengeli ba kende ba ko charger ka te. Okomona mutu akei source subasma ezate lobi nango bagoyi kotika eba omona kake tango ya okene kuna sambi pano makamususu akoma pa magistrat sambi makamususu alors tango ba ko balancer moyen ba condamner malamu ezate tozo senga na population ya Makala balongola ko banga ceux qui ba moni mutu asala ele kambo deux que balaxé na télévision balandela eti na suka pour mutu na zala condamner donc ezali ko banga ya population ya Makala totondi botondi ngane muna ko remercier bino. Merci. Mbote mama. Mbote papa nanga. Biso ato sawa. Awa tozana Kibambi 2. En tout cas makamto so mona na Makala awa papa seleki. Bakuluna ko menacer
bakuluna kokotela batu na bandako toza alaise te toza na kimia te l'état azula biso solution pona batu oyo na mibali bakoma pona kobima bakoma kobanga pona nini toza na problème na bango te ba soda basala musala bango tina suka tobima 17h bakale tobima 15h bakale to suka ti wapi l'état azula biso solution ya batu oyo po esi tolembi tomoni ndeko mobali asili kolala boya Amélie Masanga to eza nini Amélie Masanga te babomi awa na 5h po na musala wuti ko sala ali futi na masumu e futi ye tolembi penja to déclarer mi yibi baza awa donc somo penja papa bundela biso nga kombo na ani clé na fanda na kibambi na eko déclarer o biso tozo mona awa na kibambi na papa okoyesa biso toza wapi tona commune tona quartier nini toza na quartier Bakata na commune ya Makala vraiment awa tozo ko souffrir mingi ba mama bazoko mona passe chaque fois ba garçon bazali awa bazoko kale bat en tout cas likambo ya salami vraiment eza malamu penza bo sala effort pour vi bo éliminer makamu nyoso ti bazo sala po tozo souffrir tozo mona passe na makambo bango bazo sala moni ndeko mobali asili bongo kolala to ebite alangwe Masanga to eloko nini esali kenon ndeko mobali alala bongo na kati ya mai alali na kati ya mai azali Amélie Masanga te mais akalaki bato après ba policier ba bomiye azali kuluna nino kosenga na la police na biso ya Makala la police basala makasi po basili ça vraiment biloko nyonso ezo sala po tozo mona pasi ezala na ba moyi ko kale bato kaka. Merci beaucoup. Bonjour des chefs ya quartier Malala tonto ye baba impressionné eza ndenge na hotel bonde ko mobali asili bongo asili bongo kolala pongi to moni na kata mai to ye ba eza nini bon ba uto benga kana ba benga na tongo awa ke babomi mutu moko awa akufi peut-être mutu azaki soki muyibi azaki muyiba uteko yiba babomi mais mutu abomi to yibite soki ba policier soki banani to yibite ni yango to komi sur terrain na ensemble na ba magistrat na ba policier to mo sala enquête to yeba eza problème mais sinon eza ma passe mingi kotala ne makamelekelaka awa et souvent na sa population baza zinga awa baza vraiment na yibite so baza lolengeni mingi baza balinga ko se faire recenser te bani ko se faire identifier te ce sont des personnes là non identifiées ato bengisi 3 convocations ba mona na raté yango siko tonto ye banana motango azanani awuti wapi afandaka wapi na bomi to landa banquette ensemble to mona kina tongo bande kone ba yaki bon ko lela to ebite soki avandaka wapi mais pour la sécurité Makala nini ko senga pour la sécurité ya commune Makala. Bon, en principe mutu soka zo vande sika faza identifier ba soka fanda bisika na mona ki bande ngala kutani na bango na note be fala lukana mona bango na ba soka fanda ne pour la sécurité Makala soka ta mutu asali mabe bokanga ye boya kotikela maboko ya l'état mais ko se faire justice bino moko bokangi bobomi wana ndeza ba pratique moko pena o tozo ko déplorer tango surtout to senga faut sécurité za la de part et d'autre mais soki likambo ezali faut ko informak barrière chaque informer ba konzi to ba ninga zinga na quartier bokangi boyo otikela l'état d'assemblée kuboma batu boye za malamu te le corps humain sacré c'est pas bon. Merci beaucoup. Ndeko mobali sali bongo na kati ya mai Amélie Masanga to eloko ni sali ndeko mobali alala boy. Merci ndeko journaliste awa tozali na commune ya Makala précisément na Makala Ngunza ndeko oyo akufi ezali ndenge Bible lobi na biso le salaire du péché c'est la mort musala na ye asalaka yangwana nde efutie alors ndenge tote koloba awa avant-hier na bakuluna otokangaki vraiment to na gouvernement keno basunga biso ba meka un peu ko équiper biso na esengeli pour matériel ya anti-émettes tala incendie to kutai nango na tongwa le bakuluna balingi kotika musala na bangote yango tozoko senga toujours na bandeko nyoso tu oyo ayebi azalaka na plainte ya bakuluna tango bakangi mutu landa eti bisika ona biro azali ce n'est pas pour rien que tolakisaka bakuluna na TV donc tolakisaka bakuluna na TV pour que kuluna mutu nyoso to yebi na plainte contre ye akoya asali plainte na ye nde olandeli dossier wana soki yo plaignant ozate kuluna bazokenditi omo la yango zoba la police azo sala musala te la police azo sala musala te ezali la police c'était ezape ba magistrat te bino moko population bomeka un peu prendre charge ya makambo etali bakuluna tango bakangi balakisi na TV bobima moko mibale misatu comme ça dossier na biso la police ekozwa poids à partir ya bino moko ba plaignant ndenge bozoko ya siko nino ko bakisa na population ya commune ya Makala nde bazoko se plaindre que non insécurité nino ko bakisa bon pour la population ya Makala liboso nanu 1 to travaillons na bomoko la police na population tous na bomoko et puis la police na ba chef de quartier surtout tozobeta sete na ba chef de rue ba meka kosunga biso ba dénoncer ka bato mabe bisika bazali et puis ba chef de rue ba imposer
ba veni ba tinel ya pamba pamba na makala ezala te. Ba tinel ba madusu wana ndezo favoriser bango tant bino bokolanda bango boyebi quartier wana te bazo kotisa bino bisika moko bango bayebi donc ba meka mpe kokanga ba biloko wana ba madusu nyonso oyo ba miyibi bazo kodusola kawana et puis bango balongola kobanga baza tu système ya lisu likolo ya lisu na Petro Congo ba jeune ba se sensibiliser balala ka libanda msu pona ko veiller contre ba miyibi mais awa na makala eloko wana ezalité donc balongola vraiment bobangi biso na bango to travailler ba numéro na biso bazana yango partout au bazali to bomba numéro te donc population tango nyonso moni mouvement même na butu bo signaler la police pamba te ba bengi biso police d'extrémité. Nous sommes là pour aider la population. Tendewa tomoni yo awa population etondi atento ye balikambo nini salameli bino tomoni ndeko mobali asili bon kolala na kata mai ameli masanga to eloko nini salameli bino likambo esalameli biso koto eza likambo moko ya pasi komona ba jeune boye balingi kovanda kimia te côté na biso boye avenir na biso to ba paya to koti sikama faso kulu nezo bunda makoto basa la désordre des vraiment esengeli tant o bato balali bango bazola mukana butu bake no sab opération ba policier o bako zala kete bakengela biso bazala na biso bango nyonso to bakomi na PCR na PCR kuna bakende ko tracasser mituka bakanga mituka basala boye na kati ya cité biso ba civil toza na sécurité te o bato bako batela biso pona kete tozala ka bien ya wana tozo senga l'état moko azwa disposition na ye ba roulage baleke belé baleki na nzele belé batia ba souciat bango mususu bazonga basala makama malamu eloko na ko loba ngwana na suki wana Comment check TV, Yassibo Mutombo. Comment check TV, Yassibo Mutombo.